Lisoto kobetela o lelo euti bongo na Allemagne pa wapi tangu tolobaka les morts ne sont pas morts na ebite so bino so agundenge nini ndeko oyo salaki na problème ya mukanda ba mukanda na ebimaki kasi pola ke kozwango ba avocat ba ko senga mbongo 1000 mo quelque chose mbonga ba allemand akutana na papa na bango papa koma mundele papa apesi mbongo po akene kopesa avocat azwa mukanda mukili makambo yango lisoto kobetela o lelo kaka lelo ndeko sala brancher ndeko na pa makamba spiritualité a expliquer makambo ebele ya spiritualité alobeli makambo mama kipavi yaya kipavita makamba simo kimbangu e conseil oyoka kaka na émission ya lelo lisolo ya lelo ekosala yango wana ndeko bozali komona babaki na ekulusu to bali kotamona bino kanti yango zali chemin de la croix te likambo ya kokamwa tamwa na Kinshasa omona makambo ndeko oyo akendaki bongo koyiba esalami na quartier sans fil na Masina abattoir à kota ndako ya bato ayiba amoni télévision écran plat LCD plasma atala boya moni mama alali na se ya moustiquaire aponi na iba télévision na alanda mama aponi na mama oyo pasi ya kosaka télécamera la film mais les cambi ya solo ba jana mikolo mama mukolo bongo côté la sa moustiquaire orosa na ta télévision pasi ndenge boyebi Yesu Kristu akufela batu pona masumu ya batu me yesikoyo akufeli makambo nini boyo kansango oyo azali gramu yibi akota na ndaku po yiba akuta mama obo zali komona boye alala na se ya moustiquaire kokamwa muyibi akoti atali TV atali mama a raisonné naiba nani entre bango mbale atali lisusu congélateur atali lisuko mama alali na se ya moustiquaire alobi ayiba nini idée changer ye na toucher kaka mama apusani malembe na se ya moustiquaire kokamwa amona mère alali pongi akosakana te alobi awa na préféré nanga mama TV la congélateur. Tokene bongo na Kabambar précisément en face ya lycée Kabambar to yebi immeuble Papa Solo abso immeuble oyo ezalaka bongo na salle de fête na pressing na bloc belé kasi ba déguerpir bango il paraît Papa Solo adefaki mbongo na banque azoko ka kofuta te nga tonga immeuble wana sika boye dele koki ba ekobotola ya SDL ya solo to ya lukuta pasi makamba boye tokene bongo na lutendele pa wapi te yoka na sango ke mvuluzi kimbangu alekaki wana tanga kacha atamba ilikola ya fleuve atiatake sika mo mantambi na yeto makolo na ye etikala wana kasi lelo Docteur Sola koma ki wana alakisi biso bota la commerce que likolo ya Simo Kimbangu esika niate etikala wana na lutendele landa oyo bomona wana eza Brazzaville ngambo eza RDC ngamba ngona Brazzaville alors Fumu Kimbangu oyo bino bomonaka mutu pamba atika makona libanga bochaka tembe Kimbangu mabele melaye mabele emela Kimbangu asana nini tala makona Fumu Kimbangu yango ye makona Fumu Kimbangu yango ye bozomona oyo eza makolo ye moko Fumu Kimbangu donc eza makona ye nazo se mesure likolo na ngai pe wana donc par la semaine que Fumu Kimbangu aza mokonzi mobikisa bayindo bomoni donc il a se mesure likolo na ngai en dehors de nos frontières to que de bongo na Russie to ebité diplomatie nini oyo Burkina Faso sala ngo bango na Mali kaka kene bakene na sommet oyo ya Russie Afrique après wana tala Russie atindi plus de 500 blindés na Mali na Burkina Faso ya diplomatie boye to ko trichete ya badinga te tala biloko boye pe na bazonga ofeleka boye mboka oyo ndenge biloko ezomatamata chaque jour boko oka peze melongo 9 mois et comme 15 mois tozaka na bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village la iso likambaza na mboka ba olelisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez, s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Radio Lokole TV. Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo. Aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri. Bazokwea mayanga.
na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte, mwana mboka bomona ke bana mboka congolaise tala biloko ya kosala epa bapaya atieli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yangoyo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zoputsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yonde makambo mwana zobi mondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci la confiance et peu fidélité bo pe saka na programme oyo ouais ko remarquer que moi ndoto ningani moi muke moi flou ezali mais to ça l'effort notre message ko la bino tika to kuta la pona ko pesa quelques informations yango to ko traîner bena mingité derrière li so to ko betela yo et là que déjà enregistré to ko tela yo kaka oyo ka enregistrement ya li solo on ko beta yemoko comment est-ce que papa na bango a kufa na Kinshasa ya kenda Allemagne difficulté ya musa ya mukanda mais papa yeko pesa mbongo wana pour que pesa avocat a zwa mukanda bande comme ça bazaka na chance wa to ko benga ngonini chance kindoki to nini ya to ko expliquer bakamwana surtout les lots là branché ozo na biso na France na Espagne na Hawaii tozo comparer na ba compatir na ba de na biso États-Unis d'Amérique précisément na Hawaii pa wapi mboka ezikaki est-ce que tangu mzokolo mzambe mokolo mokili oyo abomaki mokili na Sodome Gomorrhe na moto kozaleka boye bazika kaka boye tala ndenge Hawaii ziki ya ite ya bino batu bakimi na mai mais chaleur on ba kufi na mai en tout cas nous compatissons avec nos frères il y a une somme de cœur de peur avec vous combien c'est que bien ya partout dans la biso na Russie, les États-Unis d'Amérique, na Afrique du Sud, na Johannesburg, na Cape Town, ne pas Teonga no Chilamwina, na Shagi Sharufa.
Moi, si on a l'équipe basse sur on a Pérou, déjà l'anniversaire qui s'annonce, spending. Chaque fois, combien tu as un anniversaire à Cape Town? Tu as une invitation spéciale pour Tata Sedek, à quelqu'un qui a un anniversaire à Cape Town. Pour combien? C'est que bien. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sedek, pour combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na histoire moko ya bien vous les avez vraiment mis ma leçon renseignement c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo on est ensemble il n'y a pas de souci. Tokende bongo na Kabamba en face ya lycée Kabamba toyebi ke salle mune to immeuble mune za la wana ya Papa Sola toyebi immeuble Papa Sola wana eza na salle de fête na kati ba pressing bloc be magasin ne soa za la mais on s'est retrouvé ba boaki liboko libanda ba déguerpir il paraît à des fois kimbongo na l'état na banque ba précédé banque nini mais azoko ko futate na ebité est-ce que de l'eau pesa qui est sili ba projet qui ango to nini ko maintenant niveau ba bois ka bloc la salle de fête libanda ya yebela déjà vision soko lo la salle de fête kota Kabamba en face ya lycée Kabamba et pas ya immeuble ya Papa Sola yeba ke ba déguerpi bango yebela déjà et on a chaque fois émission soko tali partageaka pour école bande comme sous est-ce que bokomi yo de so des réservations à Salouana au mariage aux un tel jour telle date yeba ke kuna ba bois ki loko libanda pasi ya kosakana tel tolobaki ya ngone bandela tambora mokilio mona makambo ya jeune otobenga jeune garçon to petit garçon to nani vraiment et ça la bina masina abattoir na peto kongo na quartier abattoir ya ke na yiboko yiba na ndako abatu musana eko yiba kasi ya kote na ndako boko ayiba télévision à Moni TV. Ata la boye, maman a la nase mosquitaire très bien wana. Oh, voilà moi ça la lit. A préféré na ye a kende pa maman a côte nase mosquitaire maman. A sala kinini, maman a siliki. Alobi alinga o kinape ngai, alinga o sala ndenge mais il faut comprendre. Ye aponi na ye na télévision yiba TV, na azona ye mutu. Aponi nini? Alali na ye maman, pasi obanga pete. O ko sa pe maman na yote. Vraiment. La ki sa li makambo. Landa reportage o. Boka moite ezali makambo boye ezali pasi ezali ba réalité o ezo sala na Kinshasa mwana mobali oyo akoti po yiba mais atali maman atali TV a préfère na ye maman ko kamwa akotela maman ya batuti na se ya moustiquaire botala bino moko suite ndenge bakangaki pe babaki na kulusu ko kamwa info direct ezalaki wana bienvenue mayala pour un reportage. Kinshasa ezali na ma réalité na yango ko kamwa bino moko boyoka eloko oyo mwana mobali oyo bozali komona boye babengaka ye John botuna ngai nini ababaki ye na ekulusu ndenge boyebi Yesu Kristu akufela batu mpona masumu ya batu me ye sikoyo akufeli makambo nini boyoka nsango oyo azali gra muyibi akota na ndaku po ayiba akuta mama oyo bozali komona boye alala na se ya moustiquaire kokamwa muyibi akoti atali TV atali mama a raisonné naiba nani entre bango mibale atali lisusu congélateur atali lisuko mama alali na se ya moustiquaire alobi ayiba nini idée changer ye na toucher kaka mama apusani malembe na se ya moustiquaire kokamwa amona mère alali pongi ya kosakana te alobi awa na préféré nanga mama ke TV na congélateur mère sutuka boye engaye muyibi ya kotela na sa moustiquaire mère aganga bato ya quartier balamuka bondimela ngai bakanga ye babaka ye na kulusu ndenge bozali komona boye azali kotambola lokola chemin de la croix nzela bato baka ye ndenge boyoka na film ya Jésus Christ dit sikoyo awa ba jeune na méchant balatisa ye linette lokola Ponce Pilatu na idéologie kaka ba déformer face nzoka nde linette oyo soko tali bien soko tala misu na ye nega ondo tala mère ata la congélateur sikoyo batuni mama
Mama, ezalaki ndenge nini? Nayebi ete na comprendre ete na yemone na kati ya ndako pe na chambre na ngai na kati ya moustiquaire. Nayebi tia utaki wapi aza nani po na nini na likambo nini. Nayebi te. Botuna ya azaki na posa nini. Population bayoki te. Alingai siko asala o nini? Azaki na posa kidnapper ngai yo bien ndenge nini nango. Azaki na posa kata bare na nzoto nango bien azaki na posa nini. Non comprendre ete bana ya age wa boyende yango bango mtu azoke no ko kidnapper bana batu ya mikie batu yango bango yo. Siko yo mère, yo siko kanisi ndeni. Ito nini na boy na ko kote mabongo ngamona bimise no barango na ngam. Muteme te sukinga papa. Population na côté na bango basilisaki te. Bandi ko tuna ye vers bavoir au temps présent. Yoka siko ndenga azali ko kosa batu. Nous sommes, vous êtes, nous sommes. Nyonso oyo esalaminde na masina quartier abattoir epai wapi ba scénario nyonso oyo elekaki. Kokamwa siko awa atkoye déjà na maboko ya la police asala musala na ye a présenté na qui de droit. Papa maman teya mwana na yo ya mobali atika kimuyibi po lobi akosuka na croix ya Golgotha kaka ndenge mwana mobali oyo atelemi boye. Po akoti atali congélateur atali mère siko bule hela ki ayiba neka mère alinga sala nini Kinshasa ezana ba réalité nango info direct elobi tolobaka yango chaque fois mais tomonaka yango te bato mususu bamona me bakonfirma biso te toyoka kaka ke papa Simon Kimbangu tango atambolaka likolo ya fleuve o tango batiaka na fleuve na tono na tono basude yango babwaki na mai atambola likolo ya mai na fleuve Congo kaka moko tango abimaki kote ya Lutendele esika moko aniata likolo na ye etikala wana kaka ne balobaka ipare na Jérusalem tona Israël likolo ya Jésus Christ etikala ki wana likolo na soko tie wana ekokaka bakolo est-ce que ndenge balobaka Israël wana ezalaka na Israël ezalaka Israël ya solo to ezalaka na Bakongo po tobandi ko comprendre histoire mingi ya Jésus on dirait c'est comme si salama en Afrique na Bakongo je ne confirme pas tout ça na ba recherche mais tala likolo ya papa Simon Kimbangu de esika niata etikala wana ata mwana mukeso akoti likolo wana ekoki mukolo akoti likolo koki alors docteur Sole akendaki wana atali agala aksabiso bino bandeko ya radio lokole po biso bandeko correspondant bazai partout na monde correspondant na biso oza la journaliste te basi na kabiso atindi image oyo botala makolo basi boki mbangu ndenge etela ki bongo na Lutendele landa bandeko tozana Lutendele toza Lutendele tolinga na sabino makola mfumo Kimbangu oyo bomona wana eza Brazzaville ngambo eza RDC ngambo ngona Brazzaville alors mfumo Kimbangu oyo bino bomona ka mutu pamba atika makona libanga bochaka tembe o Kimbangu mabele melaye mabele emela Kimbangu asa nini tala makola mfumo Kimbangu yango ye Fumu Kimbangu yango ye bozomona oyo eza makolo ya ye moko Fumu Kimbangu donc eza makolo na ye nazo se mesure likolo na ngai mpe wana donc mpe ala sebino ke Fumu Kimbangu aza mokonzi mobikisa bayindo bomoni donc na se mesure likolo na ngai oyo bozomona eza kitambe ya Fumu Kimbangu sikoyo ngai natie likolo na ngai donc ngai docteur Nesola na ko sebina makambo na source tango nyonso mo likolo mfumo Kimbangu yango na mesure yango donc atika bitambi na Lutendele likone yango ye donc bongo la meso mwene alors botika tembe tala kuna Brazzaville tala nzaliko boni nzaliko c'est ça le botika tembe mfumo Kimbangu azana ba mo ipe asala katango nyonso c'est docteur Nesola aye kolomela bino makambo kitwali tozonga ya kitwali yango wana Kimbangu komi suso lelo ezali le 21 août 2023 c'est ça ok
de bongo en dehors de nos frontières, précisément la Russie, na Mali, na Burkina Faso, tout comme on a que dernièrement awa là qui a sommet pour sommet France-Afrique et Koufi nango. Ba pays africain francophone, ba lingi na bango sous souffrance té parce que agno ko bongo ndenga o sakalate et belé ba bimi révolte sam déjà. Kasi tout monde qui bongo sommet ya Russie na Afrique ba pays belé ba kenda ki yango kutu na à partir sommet wana tout monde qui président Traoré Ibrahim capitaine l'homme fort du moment, espoir de l'Afrique, à cela qui discours, moi, c'est pas ça qui bat tout. Quand après discours, Wana, Yango Abimaki, Kasi, total ici sous boye, après, Kaka Somé Wana, Batindeli Bango, plus de 500 blindés Oyo, Russie, Atindi Bongo, na Mali, na Burkina Faso, Kitoko, diplomatie Makasi boye. Ya sika boye na lo balin toko bete lo li solo to toko ki so li solo boko li solo oyo commerce kendeko oyo akenda Allemagne abwaka ngunda zoki mwa koko so salama kiye kasi na koko so wana upare mbonga lobi mukanda ese bima ki menenge ka ba avocat ba kosa ka batu il faut na ke ko sambela yo na sala boye pesa mbongo oya bonga balma bande ko tu bona Bundestalman mbongo na no benga ngoni Deutschmark benga mbonga Allemagne na biso ki Deutschmark to Deutsch fa fa so ki 1000 Deutschmark so pe 1000 Deutsch lo mo ndengo wana azalaki na mbongo te kotambola otambola boye akuta na mundele moko bo bengi na kombo na yaka akei boye olingi ni osala problème na nini oh ay mundele otanga problème na nini ay bisi mundele wana yoso ke na se problème na ngo sala ngo o lo banano o tembe sala besa mbongo ngai fona kende mukanda la nge simbate avocat sayinga mbongo 1000 de chimak pona balukela nga mukanda abi oh c'est vrai mais yo ebite l'église catholique mo songolo pakala kuna apesa ba tumbongo ke l'église wana ba kopesa yo mbongo c'est vrai ndeko peta ka ke simninga na oh mais la kutena mundele mo ka bisinga ke kuna ba pesa ka ba mbongo l'église mo songolo atangi na komona mboko landa histoire ngo awa oh c'est vrai oh ay pas visto tangu na bushna kende bo eswe ko zonga na tel na sima boye mundela ngona moni eloko na papa na biso ndenge papa bana ekolata bo mutu mwana nyonso no mai fa ba papa na bango ba mama lokola ba boti mwana na yo ata ba pesie mukongo ba finike la bata batiki muke ife ba o mwana ngai ato simbi oza aveugle papa aveugle mama aveugle so simbi mwana na yo ba ke o mwana na ngai te na kosi bokomi tout ça la expérience papa ça la mama test maman ça la papa test kanga la bana misu benga mwana yaka Simba, oh nani, ça c'est papa Royeba. Ça c'est maman Royeba. Bokomi c'est que bien. Papa fils Nathalie pena boye na mondi image à papa na biso na bani Holanda mbangu mundela nga okende mo aso mundele lokola mutu mwindu na kati pena boye papa kota kati si aliboy. Na bio o papa na biso ese makamba lobaka bambo ba ko pesa batu mbongo ezalaka ya solo baka o lobaka mutakufa na Congo ayako bana poto mundele ezalaka ya solo église na pesa batu mbongo na mboka o na Allemagne o to na man na kena kuna papa biso na kena na église wana na kota boye ka sa enregistrer mutabima na bureau moi si moko boye abenga na kombo na nga nyonso tu ya mboka ya boko ko pena awa mbala boka ye apesa nga enveloppe akaki na fungola boye ono ba yebisi na pesa mbongo oyo pona makambu ya mukanda na yo na zo enveloppe akaki pa fisa fungola boye 1000 dechima 1000 dech avec 1000 dech maka ba meza dech na kene na pesa lo ya wana avocat na zo mukanda tala l'histoire mkusi yango na lingi yo moko oyo ka yango na matone nga expliquer yo ndeko oyo ayibi makamba spiritualité mingi comme on a né Congo est-ce que oui né Congo ndeko ne Congo on est ensemble voilà to yambaki pour abino ndeko ne Congo a pesi so na yemo ko pas expliquer makamba spiritualité alobi makamba susu oyo papa ya susu robaka avec ko corriger muke avec ko baksa susu oui c'est vrai ça ka solo a confirmer ngo ke ba tembele ba kana susu wana kaka ndenge pedi a confirmer ki alobi makamba expliquer makamba spiritualité ya yo baso makamba susu bo rapport à nini benga biso yaka o expliquer baningo to fungaka esprit il est temps oyo to la musabatu esprit na bango est-ce que bokomi c'est que bien olandi a expliquer ba vuluzu kimbangu ba mama yaya ki ba vita a expliquer ba kamwe bele na tamuke il paraît bango mwana nsemi na tangisa bango mwana nsemi pe oui c'est vrai ba do mona lokola mutu ça la bien te na yebi so ndenge on peut pas entrer là-bas mais mwana nsemi na bele ko bonga e simbanga ti lelo et simbangai et c'est là que la mona Afrique doit ka moko aloba royaume Congo de Kyoto Afrique na moko mais tuzaki na ordre na biso tuzaki na Congo ya naiba Congo ya kati za biso Congo et Congo ya Angola
Congo Brazzaville consomme mo ndenga boko na ndenga expliquer awa kasi tango ba mindele ba ko kata Congo ba kata ba kunda ona mwana nsema lobelo wana ba kunda ba na cimetière imagine ce qui ba kunda ki mutu et ki bango ko tracer ba yina bango au tracer mutu a cercle ya mutu kata katikati mutu ya mutu eza koto par exemple na Angola makona ye eza na Congo Kinshasa okoloba mutu na zawapi a expliqué makambu ebele pare kutu yaya ba pyramide oyo biso ba tumwindu ba israélien zakade ba congolais to zalaka bongo en Égypte biso ne surtout ba bana ko kita ti ba ye alors a expliqué makambu ebele que ba mona kutu Marie Magdala la Bible Marie Magdala ba mona squelette na choqué na Égypte ba égyptien ba kenda ko luka ba comment écrire wana na Kikongo na Kikongo au lieu baluka ba Congo ya solo ya ba Congo to ya wapi mais ben je suis ba kenda ti na Zimbabwe ba peuple lemba peuple lemba na Zimbabwe ya ba lévitique so ba Lévi et ça na Zimbabwe ya on a ko douter fort histoire oyo ba o solitaire promesse aka na na Israël Palestine moi douter content en tout cas parce que na terre promise na jardin d'Éden ba lo pardon nion so ya la raconte. Mais Asie est un désert. N'y a pas parce que surtout les symptômes tout le monde a mis en Afrique centrale. N'y a pas d'Afrique centrale. Forêt, n'y a surtout. Ah, ya. Kamunuko, tu réfléchis à autre fois. Est-ce que komi na koloba mingite landa ndeko oyo ndenge soleil na ye moto songa susu landa. Ndeko de Congo mbote na yo. Mbote mingi papa na biso Fiston Pelende. Oyo azosala musala makasi ngala ali Grand Congo comme na ali Grand Congo grand lycée ya Bundu dia Congo et puis ya Bukongo parce que Bukongo neza religion na yena no apo na kopesa témoignage ndiko na biso Suisse ke makambo bele aso lobeza ya solo ya likama liboso na koloba oyo aloba ke bato so bakufi bakina na Suisse tozana enseignement moko pe témoignage ba pesa biso pa ya mbuta mwana nsemi ateitsa biso likambo ya mutu ya mbongo na Kishasa watape Mkongo ayaka kotala ye ayebiseke tala ndoto ngala loti mutu ana lotaki ndoto ke akomi lokola mukonza ba soldat général na parade militaire lera ya da sala parade militaire na suka moni noko na ye mais noko na zaki na grata kilikili ayeko bisa mpanze mba ayebiseke mais noko na yo na sandoki bakoko babemaki yo omona kindoki ya noko na yo mais yo kosala boye soki noko na ye na ndaku tala petite na ye so kaka bengi yo général ye baka ke a reconnaître ki yo benga e pemeni solola na ye oyoka makamuni ya koyebisa yo l'air de noko ne pa ko ya dimanche aso pesa moto ya yoki dia noko yenda bandaki noko aboni noko bien aboni noko ya noko benga mon général abito ko sola sima atiki noko asolo na batapra benga bike depuis quand yo zombata gradité ozalikili asa iloko la réalité mezaki ndoto ayebise nga depuis na mboka nazoka grade abiamo mais yo sala mabe mingi na moni ote na sala mabe mingi te zala calme pora mwana tsaye sekde yende mutalia mama na yi ayebise ke yo mama uchaye wapi ote mama tala mbwele kaka boy faira futa wanyongo batu ya kindoki yango na binono no yo cha mama musika mama sana pasi abite zanga ite za batu musuba sala ki yango mweto sala ezate mamugo anaki bomoto boye abimiso ngona noko na e ndoki na biso famille pa batu yoso leo solo mwana tsema biseke no mama na yasa na Suisse asala ka musala na Suisse abi na ndenge ni abimo yaka lobi to kota prière na komema yo pa ya mama na yo ndelo ba yaki kuna na palais royal tumwa na tsema koche na chambre sacrée babandi prière amona ka mu pepe lokola mupepo makasi wafunya onza yemo azolo bango mbara uba se retrouver na Suisse na kati ya centre ville ya Suisse magasin ya luxe amoni mama na yende bakunda ye kitambala na mutu da asala asko musala ni nomoni soki mutu azoleka ayebi kata na mbongo akokanga na liboko akoti na kati ya magasin yango ni bandeko belo mono za na mbongo comprendre te oke ville okoti magasin osombe loko batu wana bayaka basala na bazaba bakufa bazala mingi na Suisse wana bangonde basalaka musala wana ndikwara ba d'après ba ekozonga pe azonga na bomoto normal boy est-ce que mama na yakoma ki mundele kuna mama na yakoma mundele mama na ndesko ye wana ndakoma mundele te
alateka ndenge bakundaki ye mais azoni atavi mabele te wana nde place na mundele akoye mundele te bon eza pari mamonga na ndimi mpona Suisse na témoignage oyo tokotolanda ya garso apede alobelika ma Suisse wana donc Suisse eza monde moko mystique ya mundele nde namonaki te okay wana kati batémoignage kaka ndenge na pesa opesaka wana ya bato nazopesa ya mibale o ngai moko nakutana na papa na ngai awa na poto ezalaki vers bane 95 96 97 baboye nazalaki na prenaki ne cote nofandaki na tribunal po bapesa ngai mokanda avocat ebisikaka yo de ozwaki mokanda me po topesa maboko boye po tokende no tribunal fo pianga mbongo 1000 mark nazalaki na mbongo otelaki na ba 400 mark na longwe pa avocat na mboka azalaki na ye kokoma na grande gare na biso mpe nazwa train nakende mpo nanga na mboka na ngai nazalaki mbala mongo na train naomata bascalator na gare namoni mundele moko na nga mbwana alobi na nga na anglais how are you gonna be fine come please I want to talk with you ana comprendre tabi come na kiti boye ndela nga tuninga what's your problem na problem nini ngabi no na problem yoko résoudre ngo abi lo bakaka ngabi tena pour avocat asenga mina okene kota asenga 1000 mark donc na ebite no sala ndenge nini to komotambula lai to tambula chito bigara abisa oh yo fana na ville na pesa kuma ville na bike na ville na yo eza na église mo Saint Joseph ba pesa watu mbongo oh kende ba pesa mbongo ba ide ba ida bato après ngala na baluki na zonga na gare na tamolo mungi na baluki bo papa na ngala sima tala na père na biso le père na kola tamba loisa bajin na banda kolanda edo disa za muke na zo benga ma zo yokati ti ko na ko ya miri mungu bolera vire de 3 minutes lenga na vire na moni sute pera ko ba mundele arabinga akwa mundele okay na benga batanchi na benga batobele na kimba ibisika bon lena isko na pana ova na foyer na iso masa bia mambalukuta mamni ya mambalukuta mena masa mwa sudanais aibisika ke no sole me apembe aibisika ke no esalamaka watu ko bia mardi mercredi ko ibisika no to ke lu église aho to ke lu église aho sko a Saint Joseph aho to komi ba oh biro ne zakawati ba isko so côté zalaki bozo bis to bis te pas biro ne zalaki to kon pe biro me ba koma église le côté to bona biro ngo yango to kochi to bana sada ndenge zalaka mara ngo mwasi mo na da biro le na komi abimi abenga na kombo na nga ya mboka abitala envelope no yango yo apianga envelope na fongola bo 1000 mark lobi jiri na kipesa vavo to sama lendi to na peko samba soso pembe baza mukanda loza histoire ngamo na viva do mambo belende kwa na zolo ya Suisse ya solo bona oya lobi lelo pona président ba nga retenir na 1742 ya kimpa vita na ya mafuta ba utaka na mbanza Congo do avant liwa na ina ba avril bo epok faka le 2 juillet 1742 do kina entre ba avril mai juin bo le ba eko ya na ba montagne Kasangu l'autre na lo plateau ba teke ba ka prière kuna 40 jours le ba sirisi prière wana ba pesa sko prophétie ba monike pasi makasi na mabele ya Kongo na Kinshasa na ntseke don ntseke za lokola valley na valley ya Kinshasa mokonzi moko ya akoya akotonga na seba montagne wana kingakati yango la prophétie wana ngisi ko kusama deja akozala mupaya akoza pouvoir ozala mwana muke mais akoboma batu mingi na tango wana molimo ya mbwa molimo mbwa za kindumba ekozala makasi meme babala bibala ba osala kindumba bala yango to mona lakini molimo ya mbape kise kolekebele wana yakina 1742 entre avril mai pole ya kibavita zongaki ndaki na osala propagande ya mate yande ba ko kanga basambisa ende na libatumba yi le 2 juillet 1742 alors complicitement ya prophétie wana le 27 septembre 1921 bazo mfumu kimbangu ni Équateur ni kafela ni Équateur na libonga kingabwa lera zo kota sko ba utena masua pa bene Équateur bako ba bandiko batuni baza ikora mbuta batuni babike mfumu kimbangu echi kuenda ekimpwanza sitwa baka mfumu kimbangu zo kende est-ce que indépendance toko zo albi oui boko zo yango indépendance zo yango 10 ans avant mvula kumika ilunga ko donc 10 ans kokokate bino kozwa lipanda so ngana so na simu Kongo do simu Kongo za likote tukinda na liwa na liwa so ngana kena liwa
dise ko kate ko sa indépendance soit ebise que sko président po yak ba vita lobaki ke na professeur lobaki soki président na ya leki nde président ko ya de kwatulendo président dans la sacré ou dans la puissance oya ko libérer biso to kosoka na ndenge ya bien liberté ya bien ba lui te président ya ona mbala moti na indépendance akozala après 4e président akozala 4e président akozala wana fumimanga akozala 4e président ye wana oya ko ya kozala mopaya pe akozala molimo ambe kozala makasa bombe batebele molimo makila pe kolekebele ye wana donc tout ça c'est 4 président za nani ye wana Hippolyte Kanambe mais albi akokende te abana kolata banzoto ya batu bususu bakokamba mais ya kozala kaka wana yango preuve zo mona tango lelo Kabila za na kati nzoto ya Tshisekedi donc aza wana na kati na ye Kabila ko longola pe Tshisekedi atie mutu mususu et puis ça risque ça la mape donc prophétie wana yango wana unga na yebi ndenge ya lubi ya 4e président yango na yebi donc type kwa tulendo koya kwa tuna kozala président oya mukongo oya kusala wana be oya lubi si afu kimbango wapi salobanga pona police wana eza ya solo to biso ba Congo to zana punition yango moni banda Mbutakasa ou azala président to zala ta na premier ministre te so ba cha premier ministre be ko kale toujours nani oyo Mobutu ngaka ochana ni Kinzonzi Futukudi Mundu anga cha premier ministre mutacha kale Tshisekedi donc ezo kende kaka ni mwana mais tie ko kokisama eloko solo bi ya Kikongo eza solo Kikongo za Nzambe langi ya Nzambe pour Nzambe moko na esende na Congo wana mnalo bi ya solo et puis les sous preuve ezali na 2015 ba uto mona sepulcre donc tout le roi tom cercueil oto na papa Felende très bien ba uto mona 2015 cercueil ya Marie Magdala wazala na Jésus ba uto mona en Égypte ba mona côté ba Sinai wana ba mo Sinai na cercueil wana ba moni mikuwa na ba moni ba prière eza écrit na ba langue égyptologue ya kala ba expert égyptologue ba sale métier dango ba ekomona ke eza Kikongo égyptien ba moni yango fale ba ya na Congo to na Congo Brazza kotala ba Congo te mbaki na Zimbabwe pa ba lemba ba sali ba Kikongo lokola ka kimanianga lokola Kikongo ba na banza ba lemba so bitela ba lemba na Zimbabwe yo za president ba ngona ba Kikongo na biso ba kidai kuna o batanga décorer ba kuna orite Marie Magdala Jésus na ba Kikongo langue ya Nzambe za Kikongo et puis Jésus eza nango o to mona wana te o to mona ba chaka dese wana eza nango yete Jésus azalaki mutu mwendo azalaki noir soko koti na kata Google obeti Pape Jean-Paul II ambanza Congo aloba yango pa akidaka tina ambanza Congo avana na nzeta ya nini ya pouvoir parce que mbango za monta na mongo ya Kailu yango wana biso to pa to zalaka to kendaka na Egypte to tongi ba pyramide et puis to solongaka donc lo na ngana compléter ka pour ndeko azolo ba na ndeko ya Suisse en tout cas mambazo biza ya solo ngaza grand initié mambo bele na soko bona azolo ba wana eza penza ya solo ndeko pere na episode na question na yebisa bari yo pe bandeko bayeba. Ok, le grand Congo toyoki tobenga oni ni makanisi na o pesi wana mo enseignement na yo mais ndeko moko na zwa konzela singa yepe fale kamena le kite lobaka masolo nyonso otoyokaka na Biblia e salama na Congo o Moïse o nani Abraham basalaka batu mwindu bango nyonso tu bakoko na biso, c'est vrai ou c'est faux? Bon, eza solo mais salama na Congo te esalama kuna na Egypte esalama na Egypte tozalaka kuna biso tu tozalaka kuna lere mabe kotake bele mabe kotake lokola bonzambe na biso eko mabe biso ba noir bana batonga pyramide na prévané soko koti na Google ou bien otuni bato batangi mingi batangi na premier graduat na matafkura logique na bato basali ba science batateka eza la lettre de Pythagore eza savant grec wataka maili makasi mais atanga na Egypte Pythagore na lettre na ya lo akome boye maman et papa après avoir traversé des océans des mers des déserts des forêts enfin
Jésus est arrivé en Égypte. J'ai vu ces professeurs, des grands géants noirs, des grands géants noirs. Ils sont prêts à répondre à toutes les questions du monde. Ce sont des seigneurs. Et ça, Pythagore Moutaloba, on lettre des alliés. Tout le temps, on classe. Donc, pour te montrer que bateau, bah, ça n'a pas de bateau mouindou. Mais pour la domination mondiale, à ce à tout, mon tout le monde a dans la cima. Par exemple, pour la mondiale. Mais quand la tête, toi, ce qu'on a tangué à Timansi, toi, la taille à verso, la vérité, Kobima, ébélé. Mamoudou à la Niger, oh, le président Bazobima, Bazoloba, et ce n'est qu'un débit. Tu te comprends, 2300, mon nez là, vous allez la valeur, mon côté. Le foulement, on va y mon nez là, mon tout le monde, mon nez, et au Salama, et au Koksama. Donc, il y a un mais de quoi le bin, moi, il s'agit de mon monde. Mais c'est des gars qui mon monde. Barouba, Pharaon, tout, Bagiba tout le monde. Après, ne ma belle récolte qui guerre thermonucléaire et Bunda, Benazulu, Bana Batali Koroba Bunda, Nde Awe Kausa, désert Sahara. Désert Sahara, mon a des Mai. Ti Kota Tchad, Mai Zanase. Bunda ma logo botra désert. Mais d'après les prophéties que et là au la guerre Palestine et Israël ils a mai wane ko uta na lac o isa entre Rwanda na biso ya moni prophétie de la saki Rwanda na biso to ko kabora na mai volcan ko kabola mabele e ko sala mai ko matati Égypte si ba Libye et côté Israël et que tina Jordanie donc ça la prophétie ya ba sali dans ya ba mutebele ba loba déjà donc ba mbele to mona na ngora mais o isa vrai eza biso ne tonga ba pyramide wana to utaka na mbanza Kongo to kendaka après te ko zonga prévaler to zonga ki après guerre wana bato ma mikuse mingi bato ya guerre wana termo ni kusa to mikuse bato mikuse la mingi ba yaki na ngoti nzela ba kabo ba koti ba samba to bezele ba samba ya to wale lo ba bongo ba pigime banani banini bazana et puis l'air to zoya biso le to comme esko na niba Ethiopie Benazulu ba yaki bayi ba kiti ba sa couple ba mana ba sa mikuse nde to zonga ki milai mais poto zonga isali ba ne ça va siècle de siècle poto zonga timba za Kongo le to zonga ora ndambo ba kinaka Afrique du Sud wenga ba Zulu et puis ndambu batikala na Zimbabwe oto benga lelo ba lemba ba ba ki Kongo ti lelo al to koti na Angola le to comme isko na niveau ya bandundu blocage to bunda bitumbana banani bato mikuse o bandikora so batikala na niveau désert wana o basoka problème wana to bunda na bango mais poto le kabandu to kota na niveau ya to kotile nzela bitumbe bandeko na suna bato mikuse wana poto longa bitumana bato alokisa za bayaka peuple to na moyaka wana to bunda na bandeko na so ya mikuse na poto leka nde bayaka bagina technique ya koyamba ba flèche yango ba yaka ko yaka na Kikongo kala ça veut dire ko capturer ba ngonde ba ko capturer ba flèche o ba ko la biso de toleki mais ba leka ka liboso na nemo paliza ba teke parce ba teke na Kikongo teza ba weka o ba teke la ba teke nde toleka ki ti ndabu ba ke nzila brasa yango to Kongo ya foi ko bando ngo Kongo ya Kwimba ba Kongo brasa Kongo ya foi na sud ya bandu ya Gabon da province lo la Franceville Nyanga oya Gabon so ya province ba Kongo bazali ti ba mboka lo ba muila ba kuta balamba rene kuna tu ba mboka ba Kongo basana Gabon et puis na Congo Brazza tout ça déjà parti à Brazzaville ti na Pointe Noire ba Kongo bazali puis ba Kongo ba ko kile bitela to kleti na mbana Kongo ngomba yankali da pa ngom montagne sacrée zali ngomba yankali ndenda mbaza para biso na Kongo na biso ti kuna Kongo na biso ba ngo Kongo ya kati et puis Kongo ya Angola ba ngo Kongo ya Mbangala ya mbangala isa lokola mouille quoi les messages est passé. Une dernière question pour to comme la souka déjà est-ce que Mvuluzi Kimbangu ye wana kaka nzambe toi ali envoyé bon normalement Mfumu Kimbangu azali monimo ya nzambe kati na moto na ibine na ko doba ba misi ils ont fermé ça une fois ou deux fois par na monde donc yemo nzamba yaka donc place holande en tout cas na ça la définition makasité mais est-il que Mfumu Kimbangu asa sacré la monite dans le golo la place holande que vous ngwana ngara ils a seul ko supona pas comprendre ba umbu
bato ba umba bazalaka te ville ya Kinshasa le bakoko nazo bayaki baleke kona bato bayaka bamfununga bateke na balèvre siko vers ba 1910 2020 le bangala ba uta likolo ba na ville ya Kinshasa bazako aider bango bato banda ko mwandele wana na potopoto na banani na bamfununga na balèvre siko koma ke umba yaki po ba umba ka donc ko argile ba benga ko umba bato ba ko umba mingi bato ko sala ba mvungu banzungu ape ya mabele ba bituwa ba nini ba amvuwa mila mai abenga ko umba le auto bino za banani ba biso to ba to umbaka bosala musa to umbaka me ba to afunga ngo benga kaka ba umbo me basabi ba kongo to no ba yango. Voilà, merci beaucoup de comme Masuka moi 1 minute que ma boxe ça dit tout ça te na peska bande ko tuke ba bota tembete na spiritualité bota tembete na bakisi lo na bakisa kuna bakino ndeko betisi ba yaka basala pe na sibiti esika ndeko na lobi o ya pede ba ta pe na sibiti ba yaka basa kuna sotu ni kola brother ba yaka basa kuna kolo ba yaka eza même ba yaka basa na bandundu ba yaka kuna kubunda po ba ndeko ba yaka liboso ba ko kolekate ba yaka kubunda po na ba pigme ba saka kuna ba kutaka kuna yomba tikala kuna tikilelo et puis bekolo tout presque eza na Congo eza na mpe kuna musu ekolo musu bunga sanja mais okwe ba bango na bakombo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur la radio Le Collet. Merci. Voilà, je crois que Tolandi ndenge ba mupe alobaka o asala mato ya koyoka ayoka. Est-ce que bokomi c'est que bien. To comme la visita souka tika to pesa merci na Michael Josh, notre sponsor officiel qui continue à nous faire confiance. Bozo on a déjà été envoyé to tika bongo na Michael Josh, hein? MG Michael Josh, l'unique sponsor. Le griffe moko ya bana mboka congolais oya otombo na bende la mboka na biso Congo na mboka ya bapaya. Est-ce que bokomi ya pona ko somba article t-shirt, polo, veste, perpète, sapato, montre, nous bien quand on a site ya Michael Josh au Kosomba au commandé et koya ti esika au Vandaka aux en Europe aux en Amérique d'Afrique partout bagosala au delivering ti nandako au combien livraison à domicile ce que vous dit texte bien avant déjà. Est-ce que au commis voilà merci pour les sous na maman Charlotte Kaputu sponsor na biso du sous mokoy ya ba sponsor na biso la bière de vos enfants. On a besoin de nata kitoko angenga chic bloco ya solo benga mama Charlotte Kaputu surtout pour la Afrique du Sud soko liko benga te OK bon na Edenval na Greenstone Shopping Center la shop L119 au komona bloco ya bana ya kitoko zaliwa bomona na publicité le cara déjà. Est-ce que bokomi ce qui peut mona kotanga l'école aviation awa benga kaka mama Charlotte Kaputu topé olingo ya vacances pour na ovanda bien olala bien accommoder na bien que ça vous bien benga pe kaka mama Charlotte Kaputu. Voilà, merci na Chris Laris Pelende, réalisateur ya émission Oyo. Merci Pelisusu na assistante na ye Winnie Laris Pelende, na équipe pour la émission Oyo le cas normal. Merci na coordinatrice ya chaîne Oyo, Mamari Naoumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Est-ce que Okomi c'est que bien. Alors, on se retrouve demain. Na numéro sur Radio Le Collet Masoro ya to partager chap chap et tchara Radio Collet TV fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Tolo bela bakambu ya Mike Josh bomo dike compagnie brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya ya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezali ngo simple bandeko site yango wana yo koti gara na site
soko olingi kosomba olingi kosala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyonso tu yo okotaka na site bandeko site yango wana toteli bino site yango wana okotika na site wana donc okoti na site ekopesa yo boyende bomoni yango ozomona wana comprendre site yango wana okoti na site Mike Josh oke kote ya ils ont 3 barres na droite ya téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali au sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa ça qui peut on taper laptop vous comprendre on taper laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya toko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Ya to mettre dans l'histoire to continuer information tika to ba sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso wa congolais bapaya ba misusu ba mekaki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo eza waterproof ba waterproof à l'accident c'est à dire que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre ni lataka so ça qui a griffe à mundele ya étranger ne mbango o griffe wana ye soki nini soki songolo parate ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka to na hiver so to na été bobenga na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander ceux qui comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko dans site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire vous comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout osala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango wana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa aux États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko musu ba pesa commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka ba prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au gopesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie
eza pona bato bakosomba en gros soki ozala moyen kosomba en gros te bandeko soki opesi order wana tosolaki yango okopesa na yo order na yo opesi commande ya 5 pièces ya pièces boko ya 10 pièces ya 20 pièces bokozela ti ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh apesa commande na Visco et puis ben qu'on livre DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba Congo Brazzaville boteka ba puta mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais ya fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande boko zo yango te o to loba kité to lobby. Ils appellent Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.